chroniqueuse Nabiso, Adrienne, la première dame, akutisi, ba ser mibale o bazali, ba ser ennemi, bokanisa teke, Demer Nyangi, na grâce temo, ndenge ba yambi en émission, ke bazali na koyokana. Non, baza na koyokana te, baza les deux sœurs ennemis, mais baza nde na guerre froide, ya malade, ya malili, bapesa na kambote, mais koyokana ezate, ata mukete, même yemoko, Adrienne, la première dame, ayebi yango, azomonango, pe asentirango. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa, bino moko boyebi, to boyebi te, mais grâce temo na Demer Nyangi, baza na guerre froide. Batu babandaki matumboli ezali, ba grâce temo de kiri ya fimbu na fimbu. Pona batumbolaki ye na makambo elekaki wana ya Ken Piana na Nana Boduka. Alors, yesiko Demer Nyangi azongisaki réponse te. Mazozongisa ngo kaka na ba live azosala. Mais nzela bapesa na kambote. Soki pe bakutani bisika bakutanaka ndenge nini baseki. Mais koseka ya likolo ya hypocrisie. Alors, grâce temo ye alingi asala likambo. Mazok mona likambo kosala te. Alinga meka émission na français ayiko comprendre que Demer Nyangi asalaka ba émission kaka na français te, mais azana mayele na capacité ya kosala ba émission na français. Alors siko grâce temo amekaki bilingue, bien sûr ayebi français kitoko, mais pona kosala émission ya 1 heure du temps olobango pe ekende kitoko ndenge ezalaka ameli pema kanda susu na motema eye makasi, mais moyen alakisango ezate. Demer Nyangi kuna pe bisika za azoyebake oyoyo ameki mazali léger penza ya léger penza koleka kutu léger. Alors sikoyo Demer Nyangi abombaki, mais Adrienne, la première dame, yepe na poto lokola salaka émission na lingala, français, anglais, balangue ebele, yepa landaka Demer Nyangi. Alors alingaka pe grâce temo, po grâce temo, alobaka lopoto kitoko. Alors yepe kuna adetektaki ke kuna baza na problème entre bango mibale, po yepe alandaka fimbu na fimbu, alandaka pe Karine Mokonzi, palandaka Papa Robo. Alors sikoyo ye kozonga kokende akeki sasa tango grâce temo po mutalinga koyamba ye eza grâce temo abengaki na ndenge na ye ayamba ye to bakutanaki quelque part. Demer Nyangi pe alinga koyambe na ndenge na ye quelque part. Donc ndenge bango mibale bayambi ye ezali teke bayokani ke biso mibale to yamba Adrienne première dame, mais ezali Adrienne première dame ye mutalobi ke boyambanga mbala moko na zana ta ebele te awa na Congo, pe na zana makambo ebele ya kosala, na zape vraiment na posa na leka na ba chaîne pamba te, bino kaka lokola boza batu oyo ngana lingaka boyebi kaka Adrien la première dame azali mwana poto, bana poto boyebi kaka matoi na maloba o batiaka bato atie bango ale bango de baye batuna ba question. Mais toli na kopesa bino bokende kotala te. Soki boke kotala ndenge emishango elekaki, bokomona grâce temo ndenge Demer Nyangi azo bete dada, ko bete azo bete dada, azo ko sekepe. Donc bango de bazana sourire. Sikoyo grâce temo azana sourire oya mutu akwe na velote, mais mutu ayibi ko nager sikoyo akwei na maya njeli na boatu azokoka ko nager lisusu te po alanda boatu
azo sanze ba danse akoseli danse akoseli nage ya pongi donc moto yo ayebi ko nager akwei na ma injil bazo beteli maboko po landa bwatu ya koseli nage wabetaka ya pongi olali na yo otiki bwate kende bongo bimala mabele sikoko seka wana bazalaka nango yango Grace Temo azalaki nango mais Demer Nyangi azala ko seka moko ya koseka ya kosakana te koseka ya mutauti kingakati bongo Adrienne première dame ye avandeli bango avandi na position neti acoustique ya Karine Mokonzi ya sikoyo azobeta acoustique ya ba réponse na maloba na ko expliquer bango oyo avandi kote oyo mais Grace Temo ameli pema komela ameli penza pema bon bokende tala kaka bo vivre l'émotion bomona ndenge Grace Temo ameli pema alors Demer Nyangi ameneye mais likambo ezali awa ndenge bakabwani wana ki ennemi eye makasi sikoyo nani azomona pasi makasi na bango mibale mais Grace Temo bango mutu babandaki kotumbula Demer Nyangi alors Demer Nyangi lokola aza na bamayele ebele ya kobeta bango fimbu azobeta bango fimbu na balive ne wana azosala nsima nango aye kobeta Grace Temo fimbu ya munene kaka na émission oyo bakutisi bango ya réconciliation na Adrienne première dame mais sikoyo orie ezala réconciliation ezwi susu kibota mosusu pa ya Grace Temo ndenge aza wana aza penza kosouffrir voire même na kanisa po asala émission mosusu ekozwa ye 1 mois voire même 2 mois bien sûr chaîne na ye basi bakoma kofuta mais na ndimi te Grace Temo chaîne wana akokoka komema ngo boloba teke azalaka paresse o akipaka na ye te non azokipe makokoka te neti Demer Nyangi to neti Karine Mokonzi to bato mosusu o bakokaka makambo alors ye ndenge aza wana akomela penza eboke ya pema chaîne na ye eza nango na lupemba po soki asali video okomona 14 000 vues babone kutu basi bamati sanki biloko ya kitoko ezala mais ye mutu Grace Temo nde akokaka rien ndenge moko na mwana kimpumbulu alors sikoyo aluki guerre na Demer Nyangi oyo asengaki deja abandon na makambo ya Karine Mokonzi akotake susu te akomi na ye maboko pembe akomi na ye soki akrayum soki nani bon mais Grace Temo ye na ye baza na rando alors rando wana nkana azozela kaka ekoma ouvert babanda kopupulana po ezali eloko nkana lingaka oh rando kotela bango rando wesokotelaki bango rando ebima na kati ya net rando babanda kopupula rando Demer Nyangi apupula Grace Temo ndenge aza koloba makambo ya Karine rando ekotela Grace Temo apupula ndenge atangaki kombo ya Karine alors rando ebima na kati ya image eza na kati ya mitema na bango oyo akobomba bango rando kotela ye o rando avec effet ebima na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.